Donc eza neti mutu mo boye avant na ye boulot ezate mais amoni ke na shida makambo tali bonzambe bato baolia bien et tant que azaki na ba moto na ye ako transformer une communauté na ba moto à marque église na koloba c'est le dévolé et là bato monsieur surtout bato basi bakoti na ba loge ba responsable ba temple na koloba te ba serviteur de ba responsable ba temple mingi o basi bakoti na loge la plupart ba plein ba sala ka ba plein bato normal te so landi pe ba adresse ya bato wana otkala on ba adresse ba ndako ya bato wana besprit ya mai ba besprit ba cimetière ba fantôme tout consort parce que na l'église ya lelo non bato basala bato ba loge ba benda biloko wana zo mono eza ba plein normalité ba plein musu ba bendi parce que d'ailleurs mutu lelo au bandi église même pas un mois 2 mois 3 mois au commune 500 membres 500 ma papa yo c'est la évangélisation ndengeni bonne année meilleur vœu na ba union so ba mesana kolanda biso na info plus bonne année na ba abonné fidèle na biso vraiment nzamba komisi biso na mobu ya sika o to na 2021 o to zolo ba ke 2021 eza année ya action eza année ya bénédiction na ba union so ba mesana kolanda biso na info plus vraiment na tombe bino bonne année 2021 na ba union so bazala ka ba abonné fidèle na biso bonne année na bino ngawa bino Mustafa Malembe ndenge na ibsa bino ka ke bo mesana na ngai ba yanga déjà bazala ka wana scotché cimenté pona ko landa ndenge to mesana ko sa bango nyoso ba information ndenge na loba rappel lisusu ke to sala ka mosalo ezaka pona ba information yango to pusana ka to peto yaka kopesa bino ba nyoso bo mesana bo zala ka brancher na info plus po botala ka mais nyoso yo biso to pesa ka bino na ko banda boete sans que na remercier ba oyangai vraiment o ba soutenir ka to zali ko sala malgré moi ba absence ezaki mo ebele to leki na makambo ya ba collation to leki na mo makambo ezaki ebele mais dia fait grâce que tozali et puis tozaka kana musala yango ya liboso na kopesa mon papa mon 2G mon cordon Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badem Oversi o ezalaka soki tozu biloko na to komisa na porte ndako ya conseil kibadi ya Mustafa Kobange assalamu alaikum masananga Ravel Boyenga ya Nathalie Mpaka Ngoma avant bango baye banga yo yebaka ngai Trésor Boulankai ya tout ça en janvier tout ça la année to yokanaki et Corée ezali ya Joli Mabeka bonne année na yo mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne année asika ya to changer moi makambo lelo to kobeta masolo na nani to kobeta na un habitué il y a info plus ba o ba mesana déjà kota la ye pa na biso na info plus bayebi déjà tous un prophète Jérémie Disudianzambi na yende to ye to beta mo masolo ya ndenge nini année 2020 esili ndenge nini ba festivité selon ba loi ya prophétie ezalaka bana nzambe ba fetaki ndenge nini ba fetaki malamu na ba couvre-feu à 21h ba msu ba kimaki ba mbango te to betane pe masolo alakaki ba to prophétie moko boye mais to moni yango ekokisamite na yango na kopesa ye bonne année prophète Jérémie. Bonne année papa nangai bonne année na sepeli makasi papa Mustafa okutana sunane ya sika bonne année vraiment de plus. Bonne santé. Te santé za malamu mo santé za malamu kandi tukutana susuna mbula ya sika elongo na nzambe. Et le monde ensemble, merci prophète Jérémie, vraiment, c'est un homme qui est en 2021, Nzambe a battu les biso, malgré Makambo et Belé, les Kinamboka, mais tout comme en 2021, les 4 aux martyrs de l'indépendance, tous souhaitent un peu na indéconnu sur bako fêter, to commémoraka martyr na biso pour la révolution, tout le bapé changement pour mémoire biso tous indépendance. Prophète Jérémie, tous les Kinambo Makambo et Belé, les lots commis en année 2021, je m'excuse. Prophète Jérémie 2021, les Kindengenito Mekanano, Kosala moi synthèse. Oui, 2020 est passé vraiment bien, papa, quand on est passé bien, malgré Covid, il y a eu des dérangements. Moi, c'est cool s'il y a 6 mois, si c'est 7 mois, il y a confinement, comme tout passé en gros. Mais sinon, tu es condamné l'année passée parce que malgré l'année passée, mes appels à bilan, ils sont vraiment positifs, ils sont négatifs.
Donc 2020 est passé bien, tout côté 2021 à Kinga c'est ça. Donc il y a le coup muto kumisaka nzambe pour na pema. Il y a le coup muto kumisanzambe pour na pema 2020 ezalaki ndengolobi kaka ba confinement mais moi makamba mabe ezalaki ya bolamu pe ezalaki prophète Jérémie aux prophètes de la nation ba prophétie ebele mingi oyo ngana landa ekokisama pe ce qui tokoloba 2020 fin 2020 ba annoncé biso que couvre-feu. Bah annoncé biso couvre-feu et puis pendant les mois il y a décembre pendant temps et la festivité prophète Jérémie est-ce que zalaki révélé na nzambe to ezaki kaka bomutu na biso nde tindaki to sala ndengo wana effectivement papa na yebi que na seki moi muke likambo couvre-feu ezalaki ezana no premièrement mokano ya ba konjo bazali kolo o bazwaki comme ba mesure pour mettre entre parenthèses to kokota na mozindo te mais na cadre ya bunzambe biso tanki ba prophète na que au travail na biso makasi webi la plupart ba prophétie au dit sous prophète Jérémie pesaka ya onde se réalisaka mais par rapport ya o passé tanki biso ba prophète ya nation na o tali couvre-feu vraiment nzamba tali sakinga une petite vision na likambo tali moi ba désordre na kati ya mboka mais entre parenthèses na comme on va s'appeler couvre-feu et cause à la peine but principal il y a quoi empêcher des autres de se manamboka mais sinon couvre-feu mo couvre-feu nzamba révéler ki ngamote c'est ça ma festivité bonne année Congolais lingaka abima neto banda yolo bana confinement Congolais lingaka kenena moi coin aningisa mwanzoto assez déstressé pour Congolais to vivaka ndeto lobaka Congo to comment vivre na stress à chaque fois otala to ya dollar to longwa na 16 lelo to koma na 20 to longwa pe na 2020 euro ka pe to koma na 2021 pour babi to ya dollar e variera selon ndenge baba ane ndeto na 2021 to ko sutuka pe lelo pe na tongo to komi na 2021 to donc Congo la lingaka air moko boye abeta moi tour na coin ningisa moi nzoto ndenge za culture bantu ezalaka ndenge wana mais to lekita moko boye o ezali que ba fête aussi lana na temps moko boye ndenge nini étant que prophète de la nation prophète de Dieu ndenge nini bana nzambe na temps ba festivité ba koyi kozala vis-à-vis ya mobu ya sika oyo ezoyela bango liboso. Oui effectivement c'est pas un péché. Autant na mukanda ya Job premier koyoka que Bible les olo sur à ce qui concerne ba fête ba manifestation. Donc on a quatre manifestations ce qui est comme moi lui c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Donc moi ba distraction ils ont raté. Fête toko célébrer na biso mais on peut pas aller au-delà. Donc les gens ont le soumouté mais fête comme les soumouza que OK ko cela on a ndenge ya mabe. D'ailleurs fête ça veut dire ko exprimer joie hein joie na yo na miso ya bat quoi. Mais ce qui vraiment toko lobela moi moké ça que tant que tous abana nzambe il faut différence c'est la selon ndenge et le na Malachi 3:18 différence il faut à ce qui concerne ma fête. Donc on fêter bisika nyoko fêter place nyoko fêter et lamba nyoko on a fête donc c'est ça sinon la fête n'est pas interdite. Sinon la fête n'est pas interdite nengo uti koloba et sengi tola ta elamba moko boye tos de ba place à okende mais lelo c'est vraiment une bonne occasion na meka kotuna tout le monde a mingi lelo na époque ba veiller pour année veiller za la quitter pour couvre-feu banda 21h mais na ba époque lelo le 30 ndenge emesana na mo mesana ezalaka je sais pas ce que ça partout dans le monde mais na mboka na biso ba to ba veiller ka le 31 on a fêté le 31 à fêter aye nini ko donc à offrir année na ye ya sika pa nzambe mais au moneka na tongo wana ka ninga bimi vemba mo kati na ngambo wana mo abandi ko komela abandi komela mo kopo est-ce que il faut bana nzambe batambola ndenge wana to ndenge nini oyo il faut bibilo ko muso photo to mekaka ko bino ba sala nzambe ko mekaka ko expliquer ba eni so balanda ka biso ndenge nini mutu ko se conformer par rapport ke nazo sambela to na kenenzela oyo. Oui papa ezana bato to bengi le 31 ou nuit à le 31
eza habitude pe eza date moko oyo Congo to kotaka na ba jeûne et de prière pe na ba concentration ya ko possession ya ne oyo ya sika pe ko lâcher en ne déjà oyo to tu ko posséder. Donc ce que j'aimerais qu'on ajoute un peu eza que sur base ya bato bazo sambela na buta le 31 le 1er janvier baké ko célébrer masanga lo yenge mobulo. Oui effectivement ezo sele mamakasi na remarque wana mais nécessairement moto oyo abongola na motema bien te ata ye l'église ata sambela ata sopeli mafuta faites compte ozongela musala na ye déjà lokola mbisa alingaka ne mai sko bimisi mai awosani ta kofi tango kozong sena mai azongi forme na ye ndenge moko koloba te que le 31 tango moto ye l'église abongoli motema mono ba cause lebele na église mais muke o ba bongola motema mais ebele ba bongola mitema te. Donc c'est obligatoire que moto abongola motema te azongi la ba œuvre na ye parce que nga sina mona même collègue mon prophète azote bien miracle mais na soka na ngo nda kwa mela moi turbo na ye. Donc ça veut dire turbo wana na bongola motema te. Donc c'est ça parce que tango lobili kamba turbo wana na bongola motema te mais lelo plutôt loba bamsuba au-delà il y a komona au-delà il y a prophétie to loba pe prophète Jérémie to yoka ke ba prophète musu pe ba na ba numéro bamsu ba bi ba za ba féticheur bamsu pe ba au-delà ils sont des magiciens prophète Jérémie to kotsana no moi parenthèse na lisolo wana. Oui papa lisolo est ba numéro. C'est le numéro que c'est la force. Il y a un grand serviteur de Dieu ou un petit serviteur de Dieu. Ezaka Jérémie 33:3. Autre chose, le numéro azaboy. Bien sûr, quand on parle du bien, il y a aussi le mal. Quand on parle de vrai, il y a aussi le faux. Donc, il y a un petit boy avant d'aller boulot ezate. Mais moi qui na shida magamotali bonzambe bato ba olia bien. Et tant que azaki na ba moto na a ko transformer une communauté na ba moto marque église. Abandi pe ba miracle a olia pe mbona e bien zone nourrir pe bana na ye. Donc les kamotali moto effectivement ba moto pe sali. Bato baza ba opesa pe prophétie akisi, apesa pe prophétie mais na babilo mongo na ndenga kati baza ebele kutuna kotanga ba kombo te tozana media. Mais ba ope ba osana ndenga bonzambe pe bazali comme ngamona vandi. Prophète Jérémie mbuma malamu baeba ango nzete malamu baeba ango na mbuma nango excusez prophète Jérémie tango zolo bake esika o ya mabe bazali ya malamu ya mabe bazali ya malamu pe bazali mais totolo barape que lelo ozomona te que tango yo ozana makambo na mususu ozotondisa bato mais zo nduire bato que na moto est-ce que bato wana selon bunzambe baza vraiment bato yo lobby bako hérité paradis. Oui effectivement papa eza Bible lobby mon peuple périt par manque de connaissances. Donc faute de connaissance nous que peuple basé en persécution à makasi. Mais à ce qui concerne vraiment bateau bango bazo réunir na koloba c'est le dévolé. Et là bateau monsieur surtout bateau basi bakoti na ba loge ba responsable ba temple na koloba te ba serviteur de Dieu ba responsable ba temple mingo basi bakoti na loge la plupart ba plein ba sala ka ba plein bateau normalité. So landi pe ba adresse ya bateau wana otkala on ba adresse ba bateau wana te. Au mona ndambu o batana esprit faible. So landi ba adresse ya bateau wana otkala ko mona ngote. La plupart des bateau moko ba benda ba par des esprits. Donc ça ba esprit ya mai, esprit ya nini boy ba fouiller ba ngota ba mona masse wana so ko za esprit faible ça déjà attiré place wana. Prophète Jérémie tikana o lobane ba esprit nini to ça non ne wana esprit ya mai ba esprit ba cimetière ba fantôme tout consort parce que na l'église ya lelo non bato ba sala bato ba loge ba benda biloko wana zo mona za ba plein normalité ba plein musu ba benda parce que d'ailleurs mutu lelo au bandi église même pas un mois 2 mois 3 mois au commune 500 membres 500 papa yo c'est la évangélisation ndengeni ata Jésus a qui vraiment tempo à totaliser les 12 disciples tant à totaliser les 12 disciples à consacrer bango comme apôtre ndé ba bandi ko évangéliser po elanga etonda mais comment ça fait tu bandika 2 jours comme ba plein ba car bani ça veut dire ils ont pas tout ce yo zo benda na ba ta normalité ba tout mo monde des ténèbres yo mo ka ba masse mais ya ba normalité parce que na monde totalement la boy mais na ba remarquer na ko peso exemplaire moko ya
moment où tu passé à ma fête le 31 tout à même à partir à le 29 nazando so que nazando sentir vraiment qu'il y a un monde moko plein il y a un pasteur magicien qui se repentir à l'obino tinde to tambola na mokili oyo so to landi bien to za vraiment ka biso bato dans normalité ya bato misu ya esprit o batambola pe na ndenga normal au moins pe mutu normal mais à mutu normalité moi ça la bien même pas musu a sirène des eaux o landi adresse nebo et ça la raté o pese musu ça linga moi si mais moi c'est na nzo daga sirène abenge boye apese adresse a kutana ne boye akese vena cimetière adresse à cimetière on a eu comme mutu mo boye awa comme cimetière donc ça veut dire ça mutu da kufa kala ba makambo bele donc bato misu so tout monde a ba plein ça va plein bato normalité muke ba bato normal mais bele ba bato vraiment un monde même surtout un monde invisible c'est ça bato ça va un monde invisible prophète Jérémie mais pourquoi bino ba oyo bozolo ba ke bozaya nzambe pourquoi ko dénoncer bato abongote po bolongola ba o nyoso balandaka bango kuna na perdiction ah papa Mustafa Rwana walo lingina ko ta prison parce que au moins d'ailleurs bato marko na ce qu'on a dénoncé bango la première des choses bazala molimo mawate d'ailleurs nan bato marko na so landi bango pe bien bana ba relation likolo makasi en plus que biso to sana au c'est donc socialement c'est donc au général major donc yo peut-être rozana capitaine donc muto na niveau ba général on dit que yango il faut nzamba sunga biso tout à peine ba capacité makoki moko pe ba relation likolo parce que minute on les aboy papa to chana na se so kinga na za reconnu to yebanya président de la république son excellence monsieur Fachi lelo na sa camarade ou bien na prophète na yeba musu ko dénoncer ma musu entre parenthèses moi prophète mo boy ana niveau ba relation ba général est-ce que ça la ngelo alors ça la rien mais ce que tu banga er mo dénoncer on dit ah beta ma film na simo lo bolobi bien mais na simo na ngo beta ma film mais sinon na ndenga sebo to dénoncer toujours prophète Jérémie na tango kala tango lo bibongo même pour na koloba vérité ya ba prophète ezalaki ata lelo yo balobi ke ba persécuter a koloba vérité apparemment lelo yo bino pe bozo banga pour peut-être vieux aux ala mukuse tozota la paix ceux qui na robi côte na tuna ndeti yo boy ozo banga peut-être lelo yo okufa pour par rapport que la vérité papa oyebi ke kolata chemise kolata veste ezaleli magasi bazui kaka cercueil bazui batio ba finiki bakungi oké ezali mususu papa moi j'étais donc na boy et c'est là moi bien moi année à sika de to beti moi ba chemise à sika boy c'est là moi bien makasi que oyo non madame atikala kina bana donc veuve donc ça bien te on est allé tout ça na prophète Jérémie to zo kende vraiment ko poussa na mukena émission na biso prophète Jérémie to kotana no na ministère na yo église Ebenezer école les arasous nini école de prière Ebenezer école de prière prophète Jérémie ba prophétie belé ezalaka le bamaka ba o ba mesana ko ya na église na yo ba o pe ba mesana ko landa yo na ba mission ba mona ba prophétie mingi olobaka et se réalise quand même prophétie moko boye to zeli yango boye to moni yango te monte ke et tout anticiper mitema ya bato 2020 prophète Jérémie prophétie ezalaki ke fa bala mais de côté 2021 apparemment tout le monde dit balate tout le banini que prophétie waneza lokuta tonzamba eba alobina no prophète Jérémie azelana moi mukie et to comme na 2023 avant ba élection to ndenge nini tout ça nonga ba kala militaire papa nangai na yebi ke yoko bomisa ngai awa bon papa nangai na yebi ke yo ozamona ndako to bandi lelo te likambo premièrement obenga d'ailleurs prophète oso palpa pe ndambo ba prophétie a auto pesa pe na mboke ko kisama ezala yo mo pe na madame et c'est quand na pesa ya premièrement mbote donc likambo teli ke prophète abala ezali likambo ke lola efongo manana premièrement parce que au moins tine na za boye c'est pela ndo ozoya de l'autre salle émission et panzani bat balandi yango que l'audio ya kutanga déjà na sina chita peut-être maté ekweya parce que au niveau toté là au niveau to salle la prophétie donc ça malam te donc toujours préparer choix ya malam même Jésus ba disciple ba serviteur ba zakebele tango ya na soka exemple la Bible abandé premièrement kotana motema moko donc ce que le monde peut condamner c'est ce que Dieu admire
Mathieu net Mathieu bande ko futa bampako mais yeso ayabi yo landa ngai bato oh muto bampako alando déjà c'est muto mukuse likula nzete mais oyo lia nanda kuna ndenge donc il faut que ça la choix donc bato ba mona o ezali banda jancé mais o yeso banota na kati na ezaki mususu donc ko na vision ya aigle on to chena avec les places de eza vision moko eza prophétique donc to ko c'est le mot par sentiment ozi moi ser moko bato babeti maboko mais quelque part ngana ya souffrir parce que ko bala eza elamba te ote na sombi elamba na ko mekango ba musu na kozongi c'est la chinois na kozongi c'est la ngai non ko bala eza vie mobimba ya moto donc bali donc eza vraiment avenir ya bana de ce ça choix ma belle que ministère pe et ko yimba na moko et puis en dehors de ça deuxième point na ko le appel susu eza qu'il faut ko préparer fufu ya bana papa faut préparer fufu ya bana ke lelo neti nga na benga mi temps plein yo moko yebi yango eza te no air moko na travail na église kuna me bana kuna ba kufanza non il faut moi ba préparation ça déjà que maman yepe boya koti moi ba boutique a bien mon magasin bien ba voiture so sala musala donc tout ça la préparation mais qualité de zo sala ma munyo na 2021 la tête zo sala makambo wana ta on a landi okoloba que il fallait bongi ko se préparer donc to le ba prophète Jérémie na tuna yo pour ba rosé ba linga ba kolanda biso faut na tuna yo que et to le ba ezaki prophétie mais ezaki annonce. Effectivement, ezaki juste annonce, mais talaka monoko musakola ta ce que kosoli ba mona onka prophétie. Voilà vraiment to ba très clair eza question motuni ya malamu, ezaki annonce to annonce qui par rapport à moi ba dérangement parce que pour conduire des églises ezelo li panango batem. Donc et puis ko 25 millions ba tobele ba responsable ba marié, ce n'est pas vraiment autorisé. Et puis tindenge to annonce ki yango ezaki que 2020 ko c'était mais Covid peut ko déranger confinement. Kaka ba confinement peut déranger, makamba ba fête ba condamner que ba mariage bezo ça maintenant pour faire Jérémie mais c'est que faire ba mariage ou yanga pour na yo kia dernièrement ba no c'est que non 5 personnes 10 personnes mariage ba les katé mais tellement net biso boy yo non derrière son appel sur invitation donc si maintenant donc équipe mobimba donc na si ma caméra que son appel sur invitation na équipe mobimba donc na dit que ça les vous allez plein total na no aller ya mboka mais na zo promettre yango vraiment na balandi na biso pe na yo moko za awa que 2021 oyo bololo ekofungama mambo bien za maman ozala ana émission 2021 lolo ekofungama to zokenda ko chiter 2021 ngo pelelo tozali lelo to le 4 janvier prophète Jérémie 2021 ils ont annoncé ndenge par rapport il y a prophétie par rapport il y a vision oyo ndenge nzamba la kisaka yo. Oui papa merci pour la parole 2021 nazota la bilan vraiment ya mboka oyo ko vraiment normal et qu'on est vraiment très à l'aise et puis nous avons vraiment Nzamba sopi qui na katamboka oyo là c'est une prophétie directe donc Nzamba sopi vraiment kimia 2021 ko la année moko vraiment ki makambu ya malamu ko vanda puis nous avons même na ba $3 ko kita là je le prophétise na ba $3 ko kita nous avons comme même ba préparation de souci ya changement même ya gouvernement na kati mboka nous avons on appelle changement pe merci Jésus makambo tali ba relation même entre mon conseil banda donc 2021 ça vraiment année mon vraiment stabilité même à la vie sociale il y a vraiment vraiment très à l'aise là je le confirme en tant qu'un prophète des nations et vous êtes vraiment très à l'aise et ba parti monsieur politique ou état ba opposition vraiment que la macacité na mais vraiment bande comme monsieur se réconcilier qu'on va dans la messe pe makamoli na kimia donc année aux malam c'est ça année goza malamu tozo chité déjà prophète Jérémie na bayenyo so ba mesana Rolanda yo partout dans le monde entier ba o bazalaka na Kinshasa ba o pe bazalaka ba fidèle na yo balandaka yo nini ko yebisa bango sikoyo na 2021. Oui, on a collé balandi la biso bana ngai o bayebi ngai tant que prophète de Jérémie ils aba wazana étranger partout na Chine, en Angleterre, en France, en États-Unis, bambo ke bele on atanye pété na Canada en tout cas et ça que Eli qui a toujours ça pas Nzambe année ya sika vision ya sika il a que année ya sika makambo ya kala non donc to ba makambo ya sika ça veut dire une nouvelle vision un nouveau départ donc on a souhaité vraiment que année ou année moko vraiment que vision ya bato ko changer pe bana ebele ba kokota na nouvelle vision peut être tout temps musala Nzambe donc via lo yenge mobulu masanga kuluna kindumba bayankenyo ça na pesi bino pe mangote totika to chanase to landa Jésus Christ parce que azamo konzanyonso tout ce qu'on peut posséder sur terre ça passera mais Jésus restera éternellement dernière vision na ngeza que non tozonge la bonzambe parce que yango ndeko sala biso que to sala batumine Jésus revient bientôt pour préparer chemin na biso c'est ça corps du Christ il y a Congo bandeko na yo ba pasteur mususu prophète Jérémie par rapport il y a ba nungu pe komi na corps du Christ
il y a Congo message nous ko lancer les bango. Oui, na so c'est un message très capital et très intéressant que non bande ko ngai ba prophète, ba apôtre, ba bishop, ba archibishop selon ba kombo ko mobima mikolo na kati mboka. Donc tocha vraiment autre na musala nzambe za boutique te église eza di gabloté tocha autre soki biso lelo Congo ezo bongate eza par rapport à biso basala nzambe eza ba politicien te parce que les politiciens que nous voyons aujourd'hui bazana ba père spirituel na bango bino ba père spirituel so bozu ta ya orienter bango te bozu ngolu te ya orienter bango ata politique ko tambola malamu te oh so politique eza chité même vie sociale ya ba congolais et ozala malamu te donc on senga na bande ko ba prophète bande ko ba apôtre ba bishop to landa vraiment norme ya Bible to orienter ba on attend akaleza ki ba prophète ne ba malako wendre ba roi mais les lois comme ba prophète corrompu na ba mbongo ba nini donc prophète à cause de la jamais sous puissance il y a un individu ou un politicien non prophète il faut aller l'école pasteur il faut aller l'école parce que vous avez un mandat moko indéterminé donc il faut orienter ba politicien pour mboka na biso tambona kima pour église pe et marche nango parce que Jésus revient bientôt. Numéro de téléphone na ba nyoso ba olinga ba contacter. Effectivement numéro na téléphone est plus 243 82 75 32 664 82 75 32 664 wana eza numéro nanga direct eza pe sur WhatsApp et puis na bosa nte ko pesa pe bambote na famille nanga mobimba donc maman Monique Sikazali vraiment mbote belé coup de chapeau avec tout le respect donc mon beau frère héritier Ikele na auditorat Nzambe apambola yo vraiment mon général vraiment ici kozali vraiment mutanzina Nzambe apambola makasi maman Zizel famille mobimba na kokora utanga ba kombote Serge Mima Nzambe apambola yo maman Mado Sœur Christine Sœur Jackie vraiment na nambo Nzamba pambola bino sans oublier équipe mobimba pasteur Olivier pasteur Esaïe église nanga mobimba ya Benezer ba serviteur Florent donc directeur de cabinet Jésus docteur to pesi bino mbote belé sœur Nelly sans oublier na bosani pété ko pesa so mbote na papa nanga moko Mustafa to zane ensemble vraiment na lelo na motema donc ça yo to ko le kapena médiaté donc Nzamba pambola bino que le Congo soit béni richement et abondamment. Que le Congo soit béni richement et abondamment. Ngapé na ko silisa boete sans que na remercier ba oyo bazalaka wana pona ko soutenir au biso to salaka ya libosonde na lobaka mon cordon mon papa mon DG Lukman Mudingumba ISTG donc bana nyoso ba batu nyoso ba lingi bana na ba tanga bien na Bakou donc ku moko ya bien na Minerval c'est par mois boleka na avenue Mbavu numéro 3800 na Bandal. Donc référence c'est à Maison Galaxy Institut ISTG des Awana ba filière belé zakuna bo koki ko contacter biso poto pe sabino ba bani ba donc ba information nyonso bokozana nango besoin mon vieux Babimboli agence Badem Oversi ozaka soto zibilo kona to comme ça n'importe ndako ya conseil ki badi Trésor Boulankai Ravel Boyenga Masanangai Emmanuel Moussafou ya joli mabeka mon konzarene Eric Ebik Rose na Saint-Étienne donc beau s'abonner massivement na Info Plus Tima Caméra et notre côté merci vraiment Eli Sampou Mandela Joël Miaka des longues jambes to kutani na numéro mususu bye.